esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Ikisana nulitema, ikisana nulitema, ikisana nulitema. Oh, 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 oh. Pambate, hallelujah. Ikisana nulitema, ikisana nulitema, mitema ya bato, ikisana nulitema, mitema ebikite, hallelujah. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisha mitema ya bato, pambate miteme bikite. Sia! Diana yo! Batim ne mi baya ni umu penta bati ogi. Gitena ba ngo detero nzoto no yo. Dio mo zoranan. Ngana ba shiri na yo. Yo de mo ba mo bala kendo ba kenga so zimwa si mo sa ko mapunda na hotel. Oni ko ata tu passer so abale mo pemaka. Dio mo zoranan. Instrument na yo. Ata na église e mo pemaka. Église spécialité. Dio mo na ranan. Yebsa. O mo zoranan. Dio mo chopi. Yo mo zoranan. Ngana ba ja ba so hotel di bala pam pam ba no ona muzika. Ngana mo se make up. Na fanya ni WhatsApp, na fanya ni Facebook, na fanya ni nyoso. Nyoso yo yida. Na ideyo, na pesa na nzala. Watu wanaenda ba restaurant. Na nyoso yo aida. Ala bela ko, ala pasi na kwa sela ko nyoso lini. So ça vous c'est donc sur le sokolaudi. Oh, on est comment vous allez rester? Na bi punda na yo. OK, vous savez, on punda stress na yo sur les bana. Na punda te. OK. Eh. Dikema na yo. Na mo se pete. Na mo se ngaite. Pati na mchunga lembe finalité. Na pondu. C'est moi ça on sait ça pour aller sur ma vimbi. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Et moi on sait pas encore battre na ici no. Mais na wa jamais la série va bilobe la té. Pour moi na ça on no na ngai. Et fa na no na ba na muteza ba boki ba na manquer. Et si Yeki. Mo vande la comment na likitati après na kama be. Nani, Mchopi, ma belle. Ma belle. Problème ni non. Oza muto munene ozotoka boye sa attention. Yeki. Likambo nini mwana mama na ngai? Likambo nini ngo miboma boye na bo mwana nyoso? Oza na ndako kitoko boye. Oza na mutu ketelemi wana nyangala kato lokoti na moloka ikuna zoba zo wana ko bina bazo bamba ta mbongo te. Na bada 16 nyoso ba fiotifiotu mutande ko bina mabe. Ezaki mwana mwaso. Et le voiture qui n'est pas là. Obi tina yaka penza na zotala Mchopi boye na mitunaka. Et loko nini atira yo pa na ye. Moi ça zona tendresse te. Na ye na école n'est différent. Na ye na école ne ba kokanite. Ozo zango zo no basi no libando bota na yo za nini. Ozo zango zo mo so ba no respecter yo. Ono choma kulo na mai. Oyebo yimo zo kato manzaka tena mimi na ye. Basi ba tombi na église. Bazola la tolo na seko lukalibal nyangala kato atanga klasa manonga te muto mona yese po ba neko teka ba orange liboso porta yese lelo la konya ba ko finga yo et puis moi ça zo fingo fandi no comme tout il y a li parti on n'ata ko robate on fait no comme tout confesser pas ça on lobité non ça sous les sous mi balete non ça sous te po mona ke ko tube les ate non ça sous te tikala panda kinya mama neki nanga mama mwana ndata misanga ki po leo na koma mutu munene na libala na bino mona cadeau famille pesa te ba pesa ma puta mi balete. Et puis na yebi ndemo linge na Mchopi aye pa na biso mko liboso li pape fungwama aye pa na biso na ta blues a foulard et kata na sali peka yoka solo mutoki azobimisa yoka solo mutoki bandeko bimisa bando lingaza na coiffure malonga na mutute pour finir mwana mwasi ozozelani yeye dio zaki muto la discipline atatu voilà so bon makambo zotonga na mutemo ko sa attention yoka so ba benga visualiser so okufi ya bala na ye kana matanga na yo ba camarade no ba koya matanga wana ndando beta miso azoluka nani alati bien nani azana mutuka bien nani tia ko nikotsa libala mwana masozo mono tala mama ne bakata nenga za pour expliquer famille o ndenge bazalaka ya kiyaka na mtoso sawa yama ninga ya moso na pena ngawa na mwa pio wa otana ka bilamba na musika
koya awa mais naza un choix te kuna yaka akoza place ekape oyebi semaine oyo na bando osala na mwana oya 2 parce que mama mikolo azovoyage nga mitikala aza mwana oyebi nde azala nde nabetela komaka bini epuis la seule chose c'est que moi ne me déçois pas. Je t'aime de tout mon cœur, avec toute ma force. Alors, ce n'est que les débuts. Ce que Monique, les comportements ou ma présence vers toi, ça ne te plaît pas, c'est l'heure de me dire pour redresser. Non, chérie, écoute, je t'aime beaucoup, tu sais que je t'aime. Et puis, je ne peux pas te faire du mal. Mais écoutez, sans Yonga non plus, je vis avec toi, bébé. Moi aussi, je t'aime beaucoup, mais j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi, mais... Regarde, là c'est ma parole. Là c'est ma parole. Et bien, un jour, moi je te laisserai. Je te dis, mais tu es tout pour moi, tu m'as dit. Regarde, Nalinga Nanga, mais tu sais avec bébé. Il suffit un jour, je sais que tout va changer. Je te dis, j'ai une tête bien faite et je sais comment. Quand tu me parles Baby. Tantine, je suis venue voir Pierrot, c'est mon ami. Ton ami. Monsieur, de quel âge? Qui monte 18 ans, Tantine. Il est lourd. Bon fait. Si lui il a 18 ans et toi tu as quel âge? C'est à peine que je viens de voir 18 ans. Donc vous avez le même âge? Oui. T'as pas honte hein? T'as pas honte. Donc tu as quitté la maison pour venir traîner ici avec ces messieurs en train de faire les accolades, en train de se dire je t'aime. Donc c'est ton petit ami alors? Toi tu as déjà des petits amis? Non. Eh viens ici. Viens. T'as pas besoin de reculer. Ne fais pas semblant de faire les bébés chez moi parce que là je vois comment, j'ai vu comment tu l'embrassais. Comment tu lui disais que tu l'aimais. Oui, messieurs. Moi je vends des habits, non? Ah non, c'est lui l'homme que tu as trouvé. L'homme idéal pour toi. C'est mon client. Ah ok, je vois. Là-bas. C'est vous qui vendez là-bas. Et tu penses que tu auras un avenir meilleur avec ces messieurs? Ah, dans ce total bien, tout le monde a qu'il y a des pour fournir mais sawana. Ah Baluka. Baluka. Messieurs, s'il vous plaît, hein? Je vois que vous êtes vraiment plus âgé que Dé. Oui, tante. Tu vois? Et nous avons besoin de flatter. Parce que les lots, Dé bio comme il a 18 ans, pour la bonne. Elle a fait une erreur, c'était pour mon petit. C'est pas 18 ans. Et c'est combien? C'est combien? Normalement. Donc vous avez oublié 22. votre âge. 22. À peine 22, oui. 22 ans. Mais non, mais n'importe quoi. S'il te plaît. Baby, mbala liboso pe ya suka. Ozo comprendre. Donc papa abino na maman abino ba yebite ke yo sa mambo zo sala. Pardon, tante. Papa, zala musika na mwana. Vous comprendre ete ka biloko nyozo teka. Oyebi papa na bango te. Merci, tante. Hein? Tu Merci. connais pas le père de cet enfant. Kolinga te mo biloko nyozo teka on a pas si. Baluka, OK. Faut pas venir ici, faut éviter. Non, quand c'est ça va Non, mais naïf, c'est pas trop tard. non, que consultata bon na yeneti a. Ngana osala ngona ki 22 ans na soi disant yo souza ki joueur non comment t'as dit. Pardon, bisa basa misala. Usali boy. Anda mnonyo. Kada vula na mnonyo. Toyaga.
préféré navanda ke naza mwa mosala na préféré navanda ke naza mwa mosala koza mwa mosala pasi obenga motu mwa patron otali elongobenga patron pasi me fufu ezokota munoko bino basalaka te ozomeyaka soi be na mosika otangaka lokwa ndako esika ndako esiki na préféré kobulandia te fumwindu mabe munamlemegasi mutie pado aide sikoyo likaya bango oliango kana pipi bongo likaya na osimba osima sikoyo osima osima defo bandoliaka madesu na fufu muzukata lukula pau mutu azokata fufu omonga nolia restaurant vip nolia malewa nolia malewa fo respecte bata malewa monguzupesa moninga te pane ningana isa kabineti isa kabine kusanini esa wesi esa kabine esa wesi nasenga nini kaya kumabebo osungula wapi sana ngapi Hoje mas nós influímos. Aí eu podia na boneca com ninguém. Usted kaka. Aí. Não podia dar culpa. Tira uma coisa nesse, na base de cacicô. Agora não veio. Oh. Cara. Aí já. Aí deu mama. É a mãe. Já tem na dúvida da mama, não sei. Mama, na dúvida da mama. Olha explicação ao mezaninho. Tem na dúvida que já iba que mama já não tá. Mama leo biloko ezanga mutuna. Yo mukuru pale utika ngona mukabila. Na mukolo la botana. Wanja na tilio kiti. Na tilio kiti. Mon dene jabu ku. Ngapi tubuya? Oya ngorju sana ngoja pimneni to zokomela biloko minene. Asa ngo papa munoni mnoko temele kimune na kasi. Yaba nzinzitia. Nasuma banzi. Na tukumuleta muno. Bakina tukumuleta. Wewe pese pe mtu makasa fanda ndele vizuri na soma kasi. Nossa, só na minha mulher bater no meu cutelo com a ida. Vamos tirar butelo. Na MC. Como é que ainda? Ida eu posso. Até o primeiro, quando eu penso assim. Mamãe é o zoalo, bem o zoalo. Na eba aqui. Você é novo, tem a boa, né? Mamãe aqui na poa. Não tirar. Aqui na mamãe. Não tirar minha maiona. Na tinha que o mamãe. Bana kutamona pasi kuti na no mabele pa. Kwani vile kumshana bilobela. Aida. Dana bumila tsote ba uyiba yo. Ba nditi be ba tula ndabilo kongo. Ba kutenga kwasi na mtu bembe kwa bilo nini yangu. Oya za mama uzana mtu mtusula dekara ngai. Quando nós vamos juntar a casa, não é a ideia aí no móvel. Onde é que? Não. Me dá uma vista para frente. Onde é que? Mais tu m'appelles si vite, tu sais pas. Bonne chance. Bonne chance, de fait quoi? Bonne chance. Bonne chance de quoi, chérie? Ah, dis merci, c'est Ok, je dis devine merci. quoi? Quoi, bébé? Papa ici, moi, ça. Mais na lisolo ni nazaki oyoka mama zoloba qu'il faut ba ndofuta 500 pour s'occuper na ndaku et puis na ba bilo mosusu ya salon ba voiture ya papa pour nettoyer avant papa kelesana nde ba yesu lola likambo ya prix nayoka papa lobi il faut ba ndofuta $500. Maintenant maman lobi 600 papa lobi te suka kaka 500 yango na lobi soki osepela na oyebisa o oba ne travaille pas biso mais on s'assemble le coin qui a raté. Tu vois les 5 salles là, ça va t'aider à beaucoup de choses. Et ça là que malgré pas biso manou ça là aux Rwanda kuna yo moko bokabone toucher toucher ça makamna pour ça makamna yo et le reste regarder tu as raté à moi et parle. Bonne idée mais mauvaise de côté, chérie, écoute. Et pas bilan, c'est trop risqué, bébé. Pas bilan, ne fais pas bilan. Non, on doit faire semblant là-bas. On va rien faire là-bas.
si on a besoin na ngaso bini na bini na mandolanda donc écoute en libanda et les jours papa na maman bazala souvent tena ndaku bakena na maman. Attends, tu sais, on a commencé à Attends, je vais faire quoi? Premier mois je garde mon argent, deuxième mois je garde, troisième je garde, et puis je vais monter cabine. 3 mois. Cabine dans mon néné. Attends. Est-ce que tu me confirmes vraiment que c'est $500 le montant? Juste les habits, donc la lessive, vaisselle, les voitures, tout ça, 500. 500 chérie. J'accepte, oui. Oh non. Je te dis, regarde. Tu Tu as dit quoi? Allez, viens, je vais monter, allez. 1, 2, 3. Moi, je suis comme maman n'était. Eza passe pe mawa. Nanda kono boza combien? Maman, déjà le ben n'a déjà un téléphone. Eh maman. Pourquoi on a le téléphone? Na yebisa qu'on a téléphone après na yeko lobano que Rosine yaka nanda ko pour moi to so ngana na téléphone peza ezate en face les kozala ngana obie. Si maman moi je suis en Aïda. Asaloni. Problème ni aso edenga maman. Yo to se plater dans un moment où beaucoup d'années na problème té au mobile na ko tia ikata. Aso sunga maman aibi ko lamba aibi ko sala nyonso. La place na simba la gina bomsela gibi lamba chocolat repassé servi gi. Ya so sala ngo maman. Rosine. Soko zaki na âge ya ko beta. Na ngana zo vraiment fimbo na chicoter. Mais na âge ne on a ko beta souté parce que vous êtes des femmes mariées. Mutoza na droit ya ko beta yo et ya mobile na yo. Ce qui mobile na zo ko kate menga na sala. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mutu oya zaki zengi. Okotikela lambela mobile noté. Okotika asoko ya mobile no bilambate. Okotika repasser les mobile no bilambate. Okotika jamais à lambe ya servir mobile na yo. Et bon le quoi yé mutu na ezaka kizengi moko azongi normal moi comme kizengi akoko zoba lem susu ba javel oyo ya toilette ateli bino na biloko akozo ba kiss lem so ba parfum ndako ateli bino na biloko akolia asali biloko mobo des autres problèmes eko konta pourquoi nazolo babo parce que azakize maman akizengi moko intelligent ayebi javel ayebi loko ezaya mabe ayebi baba mama sacré maman aida wana ko bino bomoni kizengi. Non, non, c'est normal. Maman, alamba kakitoko. Ce qui n'arrive, comme ce qu'il y a à Canada, quoi. Non, il se dit qu'il y a des mutalambi. Maman, au lié au melima inga. Au yé bati. Nanda kuna ona lia. Maman, gia sepe na liboko na ye. Aux autres vanga ça normal. Gia sepe na liboko kizengi. Maman kizengi. Mwana ngai. Mo ndenge zawana. Ndenge babala biso. Il faut tout ça la musala mobala bala ka mwasi pour moi ça soit soin na ye bi okoza na mwana musala asala musala mususu mais cuisine ya mobali na yo eloko babengi biloko mobali na ole yango te mwa musala lamba eloko babengi silipe ya mobali no senga mobali no jamais mwa musala ko simba yo moko za mieux placé na kata ndako na yo o simba biloko ya mobali na yo mwana nga likambo ngo nini ngape babala kangai nazalaka pe mwasi kitoko opeke nazalaka pe na bana misala mais mukolo moko tenga mama na yo nazwaka mwana musala na pesi ye asokola yo tango za na age muke na pesa ite ngakanga mbangano ko contredire ngate na maloba ko contredire ngate na maloba nga mama no na kuba ti lelo nazali na kuba na sokola yo na lambela mobile na nga biloko mwana musala za na musala na wa ko simba mwa musala za na droit ya kokota na cuisine nga te pa lamba mobile na nga mwa musikamiration na biso mama ekomi na baya misala mama sila na sala na mwana musala na tango na bino wana ezeki le na sala ki na mwana musala mais cuisine nga mwa musala na kokota te po alambela mobile na nga mwana musaba na kota na cuisine abongisa sokoli basani abongisa pangusi mais akolama biloko bato misuso bakolia
mais biloko mobali nanga kolamba nga moko na kolamba ngo po tozalaki pe mingi te ndeti yo boza pe mingi te Rosine nanga muchopi boza pe mingi te ka yo na mobali na yo wana facilité kolambela mobali na yo ngai nazalaka na mingi na ba groupe WhatsApp na sola na WhatsApp mama na lamba na simba WhatsApp ba voice keleka no ko katenga linga muta kweti voice to so isola na ina ba camarade na ngai osomona ndenge ezoe ku voice ne mobali ti mobali ti me nani kieza musala nga nazo sola zoe kumbi na mobali ne Brice kumbi bazana bandi oui bango ne mtaote ya azo ibsanga ti aote nga bongo te surtout to sani coopération ya biloko asa ba boutique ne a ndenge Rika moi c'est pembe motema de Chris Mila Rika bana limasa asala boutique na terrasse siko na opesa ki ba idée mama na place na le to solola yepeta ka poto mama na lamba ka sikoyo omoni bato otangi wana balamukaka na ntongo bake mosala na moma oyo basololaka na yo na moma ngo baza na ta moko libre baa na repo basololi na yo na ndimi te Rika aza na mosala to azolambela mobali na ye na ndimi te akozwa nano WhatsApp asola na te akoyebiso mutsope nasisa kolamba pesanga 40 minutes ou bien 1 heure de temps na kobengo to solola ndenge yo pe soki bango babengi yo koloba nini ah baba copine ndeza boyi na zolambela mobali nanga bo pesanga 2 heures de temps so na sisi na ko rappeler bino baza batu moko bakoma na esprit ya mindele baba oui d'accord yo zo sala ngote bango bayebi programme na ote yango c'est pour cela babengi na ntongo bazwi yo babengi na butu bazo nyonso to baomona koza libre siko faute ya banani emite ya yo moko te est ce que ngai na kobandaka koyaka awa eya na bana mosusu mpe baa na baparent na bango bateya bango te me bango mo bacomprendre na vie navai na mobali na ngai nalenga ya libala na ngai nini mpo na nini ngai epano ezaka sujet tokofana nga na mama na mwana teleke ndenge nini boy chaque jour na lobaka chaque jour na pesa koka conseil mama ongo besanga mosomba teyebisanga ti nakoma pota libubu esilaka te na ajo anga mpona koloba mingi makambo no hein ok soki osalela osaleli soki mpe osalela conseil na nga te ah nzambe yo mama ka watondo ka bona ida ngaso na lambi lelo lobi alambi atopi na lambi na mobali na ngape ayebi na soki mobali no ayebi gu ya liboko no te za mawa mingi po na yebi mibali ebele soki alie biloko otuna ke po loboko mwasi loboko mochopi te Mais attends, c'est là. Mieux c'est papa. Mais attends, pas bien bon, ouais. Ah, moi, moi, Le batteur, on a simple, même pas signe que vous avez la famille Momo. Regarde. Et c'est là, moi je croyais parcelle au Irlandais, donc c'est là, awa. Mais attends, c'est qu'on a dit, là. Nazoya et répétez. Tout ça semble, la montre de famille. Pour ça, tu sais que papa me marque son balai. nazotuna mpona yede azongi te te sikoyo mama yo lali
O vérifier te soki mwana na zonga kito azonga te ngasi ko ngana vérifier le. Na luta kana na tebo na mbetu na moni te. Aya kite. Kalo moni te. Na. Oh. Azala pe na téléphone te. Asa na téléphone te tukuna kumbengile wapi? Est-ce que tu musala wana baluba kinisa musala ya kukende azungi. Iti ya kulala. Na pesa bino pesa musala. Asa minerva. Ba lazima hizo sala mamingi tu as le numéro, ça numéro à Badode. Oh, crédit à 5 ans, vous avez crédit. Vous avez crédit. Vous avez la lettre, la bouteille, la télé. Yaka, nasa ki okuta ya. Yaka wa, okuma sentinelle tout ça mon ça la mon. Boni. Batu ba ofanda baba na kosenkete kona yo. Boni boya ida. Non, bakeye oza chômeur. Kwani ko swa ko chômeur ngo swa na basaya ka. Boni. Ngambi tu poser question. Ngakunda na tutuna. Bien. Uza boya moi tu uza sentinelle ya botu. Natuna miri. Naza domestique. Na domestique naza wana pona oboma bangungi. Baba sheshishi. Nanga nazonga. Tena ngapa nazonga. Siko nani Mwasagi. Mwasagi abasa ya maleza okapienta bina abonde ngapi ai. Tuza basi. Kwa mele oyeba te. Lala lebi na tango zonga. Bon bien intervenir. Yemutu era une décision. Aye biso olal. Na ki responsabilité na yako ko benga biso talo ba que aida le loko yate ala la kuna. Ke ko boza biloko te pani. To ze loko te. Ngaze lote. Oze lote. Ngaze lote. Na sala pour bo futanda. Mais yo za mwana biso ba kamni no bref. Ya so ndabota ngato. Aida. Oh juba ni bunani. Loso. Donc on a ajo na saki boy, na saki domestique na Pwani. Ha? Pwani. Yo be ki domestique. Ba no ba saki ndu ba ba teka ba levi. Ajo ba buni sati na ajo no ba buni. Abuni sakati du ba ya kata. Mama swana kana aida. Pardon. Wadi musakana na bukuta na ba. Ba ba buni sabona ba no me yo lika na shela bi no. Sukana ubina tige na mwana ubudi stenini na sana ona mama. Ba yanto sukola ni ndo. Mama. Ngamto ta ni ko tika le ko shela. Aina kubuteza mama. Yana no ko. Mama soni mo so ka kama libulu. Ona kama libulu ndo. Kama tu bano tu kate. Yo mto banze. Yo mto comme c'est comme ana otuna yeso elo nino bulisa. Ega lo biko bulisa. Gangele mba mwana otanga ofanda kuna manke yo bibato kacha. Tanga no beta onda. Ngai. Ngai yo beta. Na beta. Kambeta. Beta. Mama. Kisema tena kosela lo msabi na bangula. Na longwe. Na longwe. Zoba. Mjo mutumi bale. Mjo mutumi bale. Sasa domestique utani sentinelle. Basi tinijo defa. Sawiba. Etani wote. Msala mamu. Tamu ndo kwani kula timu. Na zifelo. Yo, aina yo. Yo. Yala boy. Yala boy. Junga. Hey, là tu ne te lèves pas. Assieds-toi. Tu as quoi? Viens là. Viens chez moi. Lémi, viens m'asseoir. Je vais demander de monter ma fondée. Je les garde et champagne. C'est qui le monsieur? Papa, c'est Pierrot. Pierrot, mais c'est qui? Non, bon, en fait, je sais pas parce que j'avais demandé à Baby de me trouver quelqu'un pour... Regarde cette fille. Et t'es pas ma femme, toi? Mais je suis ta Je sais qu'elle allait faire. Elle fait quoi? Tu vas le couloir. Ouais, ta femme au Bon, ok, je suis la maman de Baby et la maman de Mukanya. Et ce monsieur-là, c'est mon mari, mon époux, le chef de la maison, le roi dans son royaume.
Voilà. C'est comment dans les films là? Le roi du Wakanda. Un prince à Dior, c'est quoi encore les noms du roi? Ouais, Zamunda. Jeff Jaffa. C'est un peu ça. C'est lui le préfet de ces lycées que tu es en train de voir, le Sala. Moi, j'aime l'appeler Los. Et Los, on les a comme moi, c'est un tabing qui est mais, dans qui n'a besoin d'un ça là, j'en avais parlé aux filles. Les bébés MC qui est garçon ou bien, c'est toi qui l'as amené? C'est bébé. Ah bon? Oh, vous connaissez? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que moi, oh, mais attendez. Comment il se retrouve ici sans que... Non, j'en avais parlé à Baby, qui n'a besoin de moi dans mon salon. Donc, il a rencontré en cours. Non, il m'a dit qu'il y avait une de ses copines qui avait un cousin qui ne travaille pas. Ah, d'accord. Voilà. Et comment... C'est Pierrot, hein? Genre, c'est connaître vite fait, là. Pierrot qui? Ndombasi. Ok. Pierrot Ndombasi, celle-là, c'est ma fille. Comment on a un jeune beauté? À Kolsibana, on a un jeune. Donc, le ciel m'a donné 2 beaux cadeaux. Attends un peu. Et un beau mari. Oh, arrête trop de présentations comme ça, toi aussi. On sait déjà que tu as une merveilleuse famille, c'est tout. Oh. Pierrot, que fais-tu dans la vie? Je fais rien. Bon, papa na Zaka Nandaku. N'a pas de classe, mais na Katana L1. Ah, première licence. Oh, tais-toi. Oh. Narco. Qui t'a accordé la parole? Tu vois pas là, tu catastrophes. D'accord, donc tu es déjà gradué, s'il faut le dire comme ça. Et tu pensais faire ta licence, mais faute de moyens, tu t'es limité à L1. C'est une autre chose. Avoir un domestique intellectuel, qui s'exprime bien aussi. Ouais, ça fait une bonne affaire pour nous. Et surtout que nous avons toute connotation de visiteurs ici. Donc tu vas t'attendre à recevoir peut-être de grandes personnes ici, des politiciens et consorts. Si on peut dire. Hein. Et le médecin aussi, parce que... Ah! Regarde ta grande soeur. Bon, voilà, en bref, c'est ça. Dis-toi déjà que le Badim Sala. Donc tu es prêt à faire le travail de ménage? Je suis prêt. Toi, tu sais préparer? Nalamba. Mayebo Mwamba. Pourquoi bien à 3 pièces? Fumba Pia Mwamba. Apparemment, tu aimes bien la pâte d'arachide. Hein? Non, on soupe. Bon. Là, c'est un brassard. Voilà. Apparemment, tu aimes bien la pâte d'arachide. Hein? Ouais, j'aime ça. Mais dans cette maison, pas d'arachide, tu peux vraiment penser. Parce que je suis au régime. Mes filles aussi. Moi, j'aime. Ngando papa ya Mwamba. Ngando ya Mwamba papa pour c'était là. Donc, c'est un beau cuisinier parce que la sauce à la moimbe là, c'est pas facile. Hein? Toi, tu n'en sais rien. Faut pas dire bon. Mais mon grand-père travaille avec de blanc. Midel va donner à Mwamba. En fait, voilà ma mise à la famille. Bon, moi j'adore les nzombo à Mwamba. Donc, mi kungu, mi sili, quand tu es fort en ça, là, il est embauché. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, bébé? La nuit porte conseil. Bébé. Ils ont un mon pêche. Bon, la nuit porte conseil. Yo kaka les solotes. La bangi maman et là où ça lui a la campagne. Des amours pépé kaka. Maman est à Koloba. Je pense que Rosine, mon pesa moins de Oui. Il n'y a personne pour appuyer le comportement de mon anaïe pour les cas maman à boti, moi anaïe tous mes parents. Là il n'a pas dit mon chopi certes, mais il n'a pas oublié pour les caillots. Je suis en train d'apprendre à appuyer mais ceux qui vraiment naïfs, maman pas naïfs, ils ont vraiment causé naïfs indulgence. Ceux qui moyens amis, vous pouvez benga chopi, ou meka pour passer un conseil. Je sais que nous avons à l'ennemi, mais à ceux qui peuvent poser la moi à Moussa dans Katandako,
faut voir un peu moi dans mon salango. Attends, ce qui des moments où on a normal et moi mon tour n'est perdre. Moi je garde cette fille là dans la maison par compassion. On a gardé par moi. Mais ce n'est pas elle qui peut prendre la charge de la maison. Ce n'est pas quand même elle que moi j'ai épousée. J'ai épousé Rosine. En tout cas, Rosine, son comportement, j'en ai vraiment ma claque. En tout cas, c'est elle comportement, on ne peut plus. Papa Guy. Mais nous, nous pouvons sauter maman parce que vous avez maman et puis vous avez moi aussi. Papa Guy. Nena boti muchopi nena boti. Soki likambo esali ya koloba. Kobomba te lobelanga nyonso. Lobelanga vraiment nyonso kobomba te. Parce que comme si oza moi makamu sous ça. Nous okoka kobimisa ngote. Naza maman na yo baka opesa conseil. Parce que muchopi chaque jour na yaka na ndako na bino to aye awa. Na lema kopesa conseil te. Et tant que maman oalingi mwana naza malamu na vie. Na lemba kopesa Rosine conseil te. Nga naza mama oyo eza na bana ebele oyo na vie na bango pe bonga po nga na pia conseil. Mutu lokola na koloba ki mwana nga oaza na poto Varel iloki. Motema pembe likambo na moto te na Paris. Taka so mu babeni mutu motema pembe likambo na moto te. C'est ça mutu malamu. Vous avez un et bon au moins nous anga. Pourquoi pas un PC conseil? Moté ma pembe li kamona motote. Tala sikoso mutu ba bien moté ma pembe. Yango loko wana pe na kena nango pa Rosine. Papa nga otika na mbongo ndambo te. Famille ya tata ne balia ba mela ba bina ba sepela ba kumisa nzambe. Namona basi babala mais libala mwana ngelekemi elekaki mabale belé opesanga ba 4 super po ozwa mwasi ya malamu likamuti lokwa yazo permettre moi musala lambela yo moi musala salelo nyonso nga mama molemba te papa nanda ko nanda kunga naza mobali te mobali comme Rosine nga comme mwasi. Surtout la discussion, sur Rosine a tomboli mon gongo. Je ne sais même plus parler. Or, on a pu parler à botter beaucoup l'agressivité. Je ne suis pas agressif. Moza mobali e moko beta e mebete na ndenge moko ya modération. Na ndenge moko teke abukana ilonge beba. Obete na ndenge modération na ndenge bolingo. Ya ko bando bambo loko avant que to simba. Oh là là. Mais abonné, au cas de l'humanité. Soutien à Guimina, mais à moi costro. Là, mon bague pour laquelle on est sur soutien. Pas du bon mal à mon tour. Pas besoin de café. Respectez mes mipé aux anangoki. Aux ailes de bateau, de banité, mon ami de bébé poigne. Yo, là, on y va là. Papa, quoi ça m'ingana? Mais que peux-tu en gâter? Ah, tu m'as payé. C'est la mairie qui se n'a pas ça facilement. Peux-tu l'en avoir pris? On a voté. Moi, je suis un peu de mais moi, je suis un peu
Là, vous voyez, laisse ça, le kebab. Aïda. Yo, tout ça, Aïda. Il m'envoie la Cécile. Yo, merci. Elle a un pessimiste. Moi, j'aime la nappe, la bino. Mais j'adore. Ça, vous pouvez dire, c'est qui disait, on peut qui ça y est. Tu restes dans ta main. Yo, mal appris, mal éduqué. Yo, mal éduqué. C'est une nation. Nous sommes mal éduqués. Papa, on a tellement mal au monde. Donc, il faut pas la matin. Il était tout là. La foufou est là. Moi la foufou est là. La foufou est là. Mais non, la foufou est là. Bon, la boîte mi coup à bino mon beaucoup kutaka. Ça là on met la tira basa dans la carton. On peut là mon Congo, on met la qui c'est hémorroïde. Est-ce que mon Congo passe yo ka c'est un problème là au pays. Moi non manqué mais ça m'a manqué à ça pas comprendre sur la parfait au général. Salut, merci. Ça va bien? Ouais, ça va. Merci. C'est bon, tu t'adaptes? Ah, bon. Tu peux t'aider? Non, ils ont ça, manga. Je veux le faire tranquillement et puis très bien. Donc, ne vous dérangez pas. Merci. C'est comment votre prénom? Pierrot? Ouais, Pierrot. Bah, tu peux dire Ndombasi, hein? Ah, Ndombasi. C'était un peu plus propre. Le jour que tu étais là, le jour où tu es présenté, moi. En tout cas, en fait, tu vois, j'avais une maille sur toi. Et je dis, c'est bon, pourquoi pas te donner la chance de travailler. Donc, voilà, je dis à maman de retenir et puis rajouter les 100 $ qu'on avait rajouté sur ton salaire là, au lieu de 500, 600 et puis. Ah bon? Oh. Juste parce que tu m'avais oublié, en fait. Non, merci. Ben, je veux dire, quelle information. Je ne savais même pas que vous avez parlé avec maman. Ouais, je parlais avec maman. Ah, bah, c'est la même maman. Ah, parce que c'est rare de nos jours de voir des gens de votre âge, si je peux le dire comme ça, de travailler, surtout avec le travail de ménage comme ça, c'est pas du tout facile. C'est tous les gars qui sont de swag, qui font genre, ils n'ont rien, mais ils font genre. Il y a un problème avec les Congolais. Au moins, pas diaspora. Dans la poto, les gens travaillent. Alors ça, on s'en a oyo. Alors qu'ils ont sonité. Et puis au moins on foutinda pour facture tout ça. Mais puis sur la Kinshasa, pour mon que jeune à la domestique, à ce moment on sonne. Mais alors que essentiel est que tu dois gagner l'argent au ce moment. Donc je le fais parce que bon, on attend mais chance à vous ça là, je comprends. Bah là je suis en mode quoi. Tu m'impressionnes en fait, tu m'épates. Après, sinon félicitations, vous avez. Bah, je ne suis pas rentrée dans les profondeurs. Hein. Vous avez une tête en fait. Ah, merci. Hein. Tu m'attires encore plus en fait. C'est gentil. Peut-être tu as mangé. Je vais manger après. En fait, moi, par le fond, je ne connais pas préparer. Hein. Je fais juste du foot. Ah. Bah, il y a un problème. Bien sûr que.
motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Ikisana numitema, ikisana numitema, ikisana numitema. Oh, 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 oh. Pambate, hallelujah. Ikisana numitema, ikisana numitema, mitema ya bato, ikisana numitema, mitema ebikite, hallelujah. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisha mitema ya bato, pambate miteme bikite, ikisana numitema ya ba Kristo, ikisha mitema ba yenge bene, ikisana numitema ya bato na yo, pambate miteme bikite. Allo ikisana numitema, ikisana numitema, batela motema na yo esale makambo ya Yesu, esalela bato mabe te, basusu tozobenga bango bateyi, baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati, lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi, ambate miteme bikite, basusu tozobenga bango baprofete, aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko, nini kaka bato bapesa bango mbongo, pambate miteme bikite, bikisana numitema ya bato, bikisha mitema ya ba Kristo, bikisana numitema ya bato, naleli motema moteme bikite, mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi, oyo biso bakongole tobengaka 207, ekobima na ntongo na poko ememela ye mbongo, pambati miteme bikite, basusu tozobenga bango bayembi, baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati, kindumba lolendo lokuta makambo bamba awo, pambate miteme bikite, uzawa ikisana numitema, ikisana numitema, mitema ya bato, ikisana numitema, izana mabaku mingi Yesu, pambate mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe, na monoko na ye aza kuzongisa bamen, kasi na kati ya motema motei azati, pambate moteme bikite.